Bonjour, bonjour, bonjour. Na pesi bino mbote mingi nga bino mamelia nitu. Boy ma vipi. Moko wazima, est-ce que vous allez bien? Faites-moi savoir si vous allez bien. Clavier ça na bokomela komela nga na yeba ke bayebanga, bayebalinganga baza malamu. Nde ekosala nga esengo na yeba ke matiti l'angolaise elle va bien, ekosala nga bien makasi na kosepela mingi. Lelo toza jeudi. Lelo toza jeudi, na rasi toa le 15 hein. Lelo toza le 15 octobre 2020. Le 15 octobre 2020. Maman il y a ni tout na so na bino mukie na so la mingi na bato bava na mboka ya France parce que nga naza française, nga naza parisienne hein. Paris c'est Paris. Nga naza muto ya Paris. Ya on na so na bino mukie boyebi ke lobi toyokaki discours ya mokonzi ya mboka Emmanuel Macron, discours ya lobi. Mokonzi ya mboka lobi acheli biso asali biso couvre-feu. Elingi koloba ke tovanda na bandaku à partir de 21h munyoso za na ndaku na ye pas que so le bitambola tambola. Ba papa bolinga banganda, ona ke na nganda taba. Ona ke na nganda ngulu. Ona ke anga plus de nganda pas de nganda ba papa fidélité na ba maman, po vanda na bandaku. Bo vanda bo récupérer ba bolingo nyonso to obo perdre ki mwa mikolo. Boyebi ke na confinement o uti koleka o mabala mingi kufaki. Pendant le confinement mabala mingi kufaki ba papa. Mabala kufi, non seulement mabala kufi, ba tupe ba kufi. Maladie o eza maladie moko très mortelle. Eza maladie moko eza koboma, ezo banga ta mokonzi te, ezo mona footballeur te kaza millionnaire. Ezo mona ba président de la République te ke bango ba konza ba mboka. Eza kaka soki ebeti na porte na yo kokoko. Soki kutika porte ya ki mwa polele sanini efungoli yango mo ekoti sans ko pesa ngo permission. Alors, tozo senga na bino, nazo senga na bino fidélité bino ba papa. À part fidélité, tous en habitude ya kosukola maboko, tosukola maboko mingi na savon, tola tabagan, tosukola maboko na biso na savon. Ndenge toza ko se protéger pour na ba maladie wana ekanga biso te COVID-19. Toza pe ko se protéger en même temps que infidélité ekota na kati ya mabala te. Ba papa botika infidélité ba papa infidélité kota te parce que na mois de mars awa COVID-19 foyo abomi ba mabala ebele. Awa balobi ke 21h mutu nyonso azananda kunaye ba papa botosa. Bo respecter nanu kovanda na bandako pona toza na bakimia na motema. Po soki motema eza na kimia te esala malamu. Te bo comprendre aza na tinela ya bozo mona mwa molili. Bino bo aka maloba na nga molili obo kipango te. Ba papa bo vanda na fidélité. Bovana na ba mama 21h na bandako abatu te o bato makolo pia bitambola tambela na mutu avana na ndako na ye makambo bitambola tambola to boyi poso ko sozungi 21h na ndako ozana mota ko récupérer na mama bo solo li 22h 23h minuit bokuti na chambre bo sali prière bolali. To sengi na bino ba papa ba fidélité nde o guide fidélité nde eleka makasi na kati ya mabala botika kolelisa ba mama botika kolelisa basi ba papa ba mama ba olela mingi et puis ba to fa mingi na bolingo ezalaka basi mibali ba kufa ala bango penza te parce que mobali ayebika ki ata na boyi na nga mwasi lundi vendredi na kobala mwasi mususu mais basi nde baka na mo difficulté wana so ba boyani na mobali poza mobali musu ya malamu ezaka facilité ezaka difficile. Alors soto tel na mamba bolingo basi nde ba perdaka mingi vie par rapport ya mibali 21h na ndako makambo bouchon esilio mambo bouchon ezati makambo kwa na ba oyebi 21h rango to koma ki déjà 20h50 moya kozongeza akite yango na lali nanga kaka pa ma mete kuna na Toulouse te ma mete ko lali sa mtu na ndako te makambo na ezati soki mutu ayekotala to komi 19 oyebi si papa si manzela zonga na ndako na yo mutu na ndako na ye mutu na ndaku ne toboya infidélité toboya infidélité tobeleli fidélité na kati ya mabala tobeleli nde fidélité ba papa boza la fidèle mutu na ndaku na ye faut pas ko encombrer baninga okepa mutu ekomi buto te nalala kaka na kende lobi te makamona nde tozo boya na communauté nalala ka awa na ke lobi yango nde tolingi te yango nde tozo boya tozo senga vraiment fidélité ezala ba papa bozo na bandaku na bino parce que basi bazana bana bakati ya ndako
Moi ça na kati ndako avandi me bino mibali nde bato pia kupia banganda ekangami o na kenda kolia liboka ngulu mama yo kola kosala liboka ngulu lambe ya mobali na yo o na kelia liboka taba mama yeba nde basaka taba na makala o sala taba na ona makala mobali na wasala nini alia erango ba mama ya kolamba ka malam pour que ba papa baki makate bakenda kolia bataba libanda bakenda kolia bangulu libanda to pe ba malango libanda bino pe ba mama balobi te le kwa ba papa ba fa na ndako bando soni sabango les femmes querelleuses bozo mama kilele na bino bocho na kati saka me bomba parce que ba papa pe baki ma er moka makelele ya ba mama muna mwasi mobile avandelo na ndako kobi makelele kolo baloba oye obandi ko rappeler makambo le 15 ans après papa osani papa kokima bato ba rappel okomi ko rappeler mobile makambo le 15 ans mambo se le kanango mutaenda ku 20h parce que ni 21 écoute libanda te yo bandi ko rappeler que omoni yo salanga boiti omoni mabala monsieur kufaka pona nini ba rappel ka ya makambo ya le temps passé, mais le temps passé ne revient plus. Oh, il est que c'est le cas. Oh, il est que faut que on a maï qu'on vive ma kambuya sika. Ba mama mingi pe botala bozo la infidélité. Mobali ya konsingai, mobali ya zelinga mbanda, baboto linga mobali. Mama tala comportement na yo. Ovanda kana mobali na ondenge nini? O viva kana ndenge nini? Tu es une femme douce ou tu es une femme querelleuse? Pona lelo, na suki si wanakana la baki. Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu abariki. Tatanza mkalusa kumuna zamba nu beneshenel bana bet bons. Bye bye.